landa les solo fer yazo beta na configuration ya catégorie. C'est-à-dire dans la catégorie moko bafungoli sika na Paris la Défense Arena comme nango silver. Ils ont contenir 15 000 places. Donc catégorie moko aza déjà lokola salle mobimba. Adidas Arena x2 nde catégorie wana moko. Tolo belango nan après le générique. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille, big up, mbote bonjour, topesi bino mbote ou bonsoir na batu bazolanda biso na minute oyo. Boalwood TV, Katazoba la chronique intello, Eagle Women toujours na pointe, toujours devant le microphone, Yemoko azo surveiller ba faire. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi? Balobaki baya mobondo bango baye na bango muscarpin baye mambeta baye mobondo te baye mambeta. En tout cas depuis billetterie fungwami ti sikoyo za combien d'heures déjà tomoni kaka nombre moko satisfaisante ya ba vente à billet yango. Tomoni ka nombre moko pena impressionnant. Depuis billetterie fungwamaki na 12h ti sikoyo tomoni na biso te nombre moko impressionnant ya ba billets o etekami malgré ba file d'attente malgré nyonso wana tomoni na biso pe nombre moko ya extraordinaire te o etekami depuis billetterie fungwamaki. Ba capture d'écran bo laksa biso on dirait ça donc à 10. Nga ba capture d'écran on a moni on dirait ça à 10. Salle wana eza monene. Omi ba dessin wana ba laksa bino ba couleur ya jaune ya bleu ya vert. Wana eza à dessin. Salle ko Paris la Défense Arena. Eza monene ya osakana te. Donc bino o bosombi ba billet lelo. Je peux vous garantir que bokomi na nota catégorie moko te. De vous vider dans nos catégories mobimba te. Malgré saturation en ligne, malgré. Batutu basombi billet lelo na jour ya ouverture ya billetterie. Ba épuiser dans nota catégorie moko te. Or dans la logique des choses, na ndenge pena mambezo senga, na ndenge vitesse de jeu. Kaka na ouverture boy, il fallait catégorie moko de jeu kende. Bododi de catégorie moko. Na munoko, bozo beta masolo ya sold out, c'est bien. Mais il fallait déjà na ouverture ya billetterie boli musa de catégorie moko po et puis ça déjà bonne impression. Tala yu arene ya munene ya osakalate. Même ata 20 000 wana. Ata 20 000 wana ozomona wana o 20 000 azuka 20 000 yaya 20 000 ango ezawa 20 000 wana o azu 20 000 ezawa de 8500 ya Adidas na 20 000 combien de kilomètres etikali pour bobetaki Adidas 8500 sur botala de 8500 ti bokoma na 20 000 combien etikali nombre ndini etikali po bokoma na 20 000 à partir à 8500 parce que so tozo estimer 8500 parce que aussi bobetaki yango bobeti déjà ça la 8500 tomoni capacité na bino yango moni tozo tiela bino déjà 8500 déjà d'accord parce que tu dis que 8500 o bobetaki kuna baoya siko longwa na 8500 okoma tina 20 000 okoma na 40 000 combien de kilomètres etikali wana c'est pas de la blague bon mona ngoma sekite so bino bozo ngoma seki réalité olakisa bino Gims a soutenaki kaka na annonce ya affiche na billetterie a soutenir te bosakana na ba internationaux te
bato wana bomonaka o bazalaka na basuccès wana bosakana na bango te so oza eloko te oza ami na ye so okomi kaka koteka babillet bien okomi okende pene ya sold out nde place omona sikoyo okeki amitié ekomi olemba okomi okoma sikoyo adversaire eloko ekomeli Fally yango wana Fally awuti Bled akoti a conquérir France bakomi omoni sikoyo lokola adversaire pour na minute Fally akomi sikoyo vraiment adversaire bakomi otali na lisu ya adversaire comment yo vanda na Bled oya kozwa disque d'or na France certifié par Snap bakomi omoni sikoyo na lisu ya concurrent yana zoyebisa bino bozoteka babillet ya yo arena so boteki bien kaka bato bapostaki bino bamutu bakomi otala bino na lisu ya concurrent. Alors tolobela nanu likamba configuration oyo barome bazwi nzoka eza nango nde catégorie totanga ngo nouvelle catégorie silver de Paris La Défense Arena yoka siko balobi boy. Paris La Défense Arena bénéficie d'une nouvelle configuration. J'espère que Bolanda bénéficie d'une nouvelle configuration. Elle offre les avantages d'une grande salle avec une jauge plus intimiste et accompagne les artistes dans leur croissance. J'espère que tu vas comprendre. Paris La Défense Arena a bénéficié d'une nouvelle configuration. Bafungoli configuration ya sika. Yamba obengango catégorie silver. Balobi bien catégorie wana eza pona nini? Eza pona ko aider, ko accompagner les artistes dans leur croissance. Donc catégorie wana baselengo po et accompagner ba artistes na croissance na bango. Babanda mukie ti ba koma peneti ba Fally na ba 40 000. Ba poursuivre ba komi susuboy balobi nous sommes partis du constat que 60% des spectacles de plus de 6 000 spectateurs accueillent entre 8 000 et 15 000 personnes. Donc ba remarquer que ba sali constat moko 60% ya ba spectacle il y a plus de 6 000 personnes et yambaka entre ba 8 000 na ba 15 000 bateaux. Alors on poursuit, Bakomi Boye, c'est une vraie demande de la part des maisons de production car il y a peu d'acteurs sur ce type de configuration à Paris. Donc, ba maison ya ba production, nde proposaki bango, ba fungola pe moi catégorie moko boye ya muke pour ba artiste na bango ba mekaka pe ko beta kuna. Alors, na habité soki boye pe to ko sakaka. Balobi yango bien, c'est une vraie demande de la part des maisons de production. Ba maison ya production, ba sengi demande wana ki bino ndeni ba 40 000 ka boye. Batu mususu bana ba niveau ba Aigletin, bokatela biso pe moi 15 000 na biso moko boye. To yaka pe ko boma na wana. Ya ba fungoli bango catégorie silver. Fait ce que tanga monika ba fungoli catégorie silver. Ndesko ba ko yebisi ba bi prise yu arena fungoli catégorie mo ya sika ba maison de production ba senga ki ya fungola ba signaler sikoyo artiste à Bovin ba signaler sikoyo artiste à Bovin yesko ayoki boy afungoli catégorie silver ya 15 000 configuration sika ba producteur mutu ba senga ba maison de production mutu senga yango. Et je peux parier que parmi les maisons de production, on a Nani Wazala Kati, Sony Music. Sony Music, on a Kati, ya parmi les maisons de production, Oyo. Basenga ki ke yu arena sala pe catégorie ya muki. Pour artiste na bango pe beta. Tak ba fungoli siko artiste ke catégorie mo ya sike bimi, ya 15 000. Ogoni atana ope kuna. Moi na mai pe bukani te abi surtout que osala pe lokola osala pe tembe na aigle toni atango ka ya moni ING arena si mataki déjà na ba page mba moko ING arena kiti
ING arena mbamo ke kiti wana bafungoli fere keke yoka kuna yo arena fungoli silver 15 000 bukana na okuna mabukana daya yo kota na oka wana ING arena bu elongwa mbala na ba page elongwa mbamo na site balobai bafungola billetterie elimwe mbala moko tomona kaka o Paris La Défense arena nzoka wana nyoso makasi wana bazwi yango mpona nini bazwi yango mpona catégorie silver configuration o ba maison de production basengi bacha yango na fera abimeli yango makasi abimeli yango pena yankesko na obeta yo arena ya mona zuka mwa 5 catégories parce que 5 catégories wana eza sikoyo ba catégorie na kati ya catégorie ba sous-catégorie au fait c'est-à-dire que catégorie ya 15 000 ba catégorie nango sikoyo ya kati ezaka 5 wana oyo azwi wana bakosa biso te o 20 000 et comme même pas 20 000 aza na silver mwana mai avandi na silver 15 000 yo catégorie 15 000 double Adidas arena na kati baksa suna mwa ndambu likolo ya vandi nega wana ayebi kesi asalaki yango aokokango yango moni abaki mba moko silver catégorie wana ya 15 000 avandi nega wana okoma makaka betaka yo arena baotanga kaka betaka yo arena metango tokota na ba palmarès totimbelaki jo abetaka silver grand prêtre na ye le guide aniataka pena mobimba 40 000 et puis plaque bimaka donc asko na silver bozwa plaque te po oyo eza pena catégorie pena ya 10 000 oyo ba maison de disque esengi ba maison de production esengi po ba artiste na bango bayoka pe bilenge ya yo arena bafungweli bango mwa boutique moka muke tala dis-moi ce que tu fais comme choix je te dirai qui tu es. Ce que tu fais comme choix te détermine qui tu es. Oponi na ba catégorie ba 15 000 banine. C'est que suivez les guides. Au moins ngote. Alors, moi j'étais en train de dire que Bagolo va surprendre bisoté parce que na ouverture ya billetterie, il fallait déjà boli sa catégorie moko. Mais na moneta catégorie moko elimwete. Bwana bino kaka na 15 000. Bosala ba effort. Bobeta ki double Adidas arena 8500 8500. Moi 16 000 moko boy. Moi 17 000 moko boy. Et ça prouve que moi 15 000 oya yo arena boko kokana bino ango. Mais botambusa maboko. Premier jour pena ya billetterie boata catégorie moko bosisité. Mamba soniti. Yo bilanda landa landa kaka. Ba okeno kote mo boye obunga na retour So mona zo landa muta koti nzela mo boye siko oyebite. Olimo na nzela landa kaka. Na kicho mo boye azo sala analyse alobi o bagola photo toto leloko yo to silisa ngo to beta ngo sold out. Comme ça, l'année prochaine, tous les canaux Stade de France. Papa. Donc, bien, pena bo serrer ceinture. Bo kange pena mokaba. Bo lobi désormais. To bando landa ka fali na simaboy. Stade de France. Oyo wapi. Oyo yamboka Macron. Bino bolinga bo bimsa fere lulemu libanda. Eko sopa bino mabe. Soki bozo landa mutu, mais bozo tchakaka ba configuration ou eza na C par rapport na ye. Bino bomo nango je. Bomo na makamno so je. Omoni carrière ya mwana mobali oyo. Soki lelo ekoma mambeta po abanda komona makambo ba je. Yazo makamno etika ba blague. Alors que muninga asala akutu na carrière te. Donc il pense tellement sa carrière au sérieux, azora makambo na ye trop au sérieux
yango monaka akoma na ba level wana bino sikoyo loka bolingo mema nyonso na maseki nyonso na ba blague nyonso na ba jeu yango moni bokende wana tokotala tembe ya che yo poche biso pe tokobeta yango moni tembe wana neti ba blague tango okoma kuna ozwi kategoria moke yo ozomona yango te mais ezo diminue yo oyo babengaka na français l'effet cumulé. Na français babengaka yango effet cumulé, c'est-à-dire le fait ya cumuler ba faute na ba défaite ezosala bloc moko boye contre yo okoma na moment moko boye bu crédibilité eza sauté bato bakroire na yo sauté basala ezondimo lisuté parce que yo moko ozo continuer na ba effet cumulé ozolanda fali mais en faisant moins bino moko sikoyo bozopesa aigle ba preuve ke aleka abino parce que so moninga ye abeti 40 000 yo botie tembe bia nga pe na obetaka même salle mais na même salle yango oyeboye 15 000 donc ozotikela ye ba preuve tangible ke aleki yo wasko na bato yo bandimaka te ke balekaka yo donc yo moko komopesa bango siko ba preuve tangible so bakeka babeti we bamoni fali 40 000 faire 15 000 au confirmer okomi siko ko fournir ba preuve tangible oyo laksa pena ki fali aleki yo en allant vers les histoires là basali ebele na poto ya ba 15 000 eza ba théâtre Apollo théâtre eza wana nano beta kuna te olinka suivre les guides ozo suivre les guides ozo za ba configuration ya miki ozo tika ba preuve ke ba leki yo wana siko komo pesa pena bato ba preuve bien omoni comparaison oyo bazo sala yo na aigle esalo bien mais en même temps eza pe mbele ya mino mibale so batie fali batie yo pesi polémique concurrent fali to comparer bango mais sikoyo na finalité ya comparaison ezobimaka kaka mwana mai le premier yo oza l'échec à force ya koprouve ba l'échec na yo soki ekomi ebele apo omonali okoma ozinda nga nazo lancer prophétie moko boyoka yango bien parce que bozonga na video oyo omoni artiste à beau vent prochain album soki accroché te alandisi sous 2 albums eza ko accroché te etioli neti kaka dynastie etioli kosila ne mbimba yango wana kosila ya artiste ya mbimba yango wana tout ce qu'il peut faire na minute oyo ezaka azongisa miziki na motema ndenge moto moko alobaka bozongisa Yesu na mitema artiste ya bova zongisa miziki na motema eloko ezosanga yo ezaka banzembo ya bien eloko ezosala fali yango wana banzembo ya bien nzembo ya bien koteka album nzembo ya bien bakostreame ebele nzembo ya bien kozala nomine nzembo ya bien kobenda batourne na bamarché zongisa miziki na motema so olandisi 2 albums etioli neti dynastie ndimelanga kokende mobimba yango wana pourquoi parce que les jours sont mauvais ba période de musique na biso ezo traverser c'est très mauvais comment bato nyonso bakobimisa ba album mais oyo toyoki ezaka moko donc mwana mai soki alandisi kaka 2 albums etioli neti dynastie c'est fini wana mna kotiolo lilo na ye yango wana peno ka tiolo lilo batiolilo lilo batiolilo lilo kotiola na ye yango wana salaka 2 albums et accroché te c'est fini landisaka bampiaka après bampiaka oyo toti komona c'est fini olali libela donc komi sikoyo na 2 doigts ya soit komata makasi soit kolala mbala moko
Un bon attendeur, hein? Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?